CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Un grand merci, fidèles chers internautes, pour ça, Kolanda, émission qui toko, émission les plus suivies partout dans le monde, dans le monde entier. Vous préférez toujours que Betali Bakou na site Congo Dialogue, vous avez actualité, puis news, il y a artistes na bolinga makasi, puis précisément na kacha Kinning za la na Congo na biso démocratique, puis na bolinga vous avez actualité ba ndeko na bino mingi parce que vous avez libanda trop singa rapport vous avez news, ça la bien, mais ba news na bolinga makasi vous avez mingi toujours na site Congo Dialogue, il y a maman Francine Ngembe toujours fier na boulot na biso. Pour Francine Ngembe, à Solara Kitoko, on peut Moussa Legena Kitoko. Aux en attendant, on a fait ce bonjour, aux en a pourquoi, on a fait ce bonsoir. Un grand merci à Pirongombo, toujours fidèle à l'émission, on a tout est permis. Pourquoi pas, Willy Moucheni, Code d'Amboka, et sans oublier mon vieux, si c'est pas des vidéos, Venanga Yamboka, Yaboula Nabeto. Bonjour, président Kabossé. Bonjour. Tu appelles une répétition, moi tout sur la Moma Solona, vous allez rendre à site Congo Dialogue à Francine Ngembe. Ouais, en tout cas, plaisir à trop, on a CPLI. Congo Dialogue. Aussi Tamakasi à Mounene, maintenant donc il y a la grande dame Francine Ngembe, donc il signale là qui topé sa message pour depuis. Tu vas dire au lembo les gens bogana nous tolobélité. Moi plaisir ils ont ngaï, nous aussi si fondnga la répétition. Malgré tout la mona au moi kala. Na luki on a bien mais moto akenda. Ah vraiment tout cas plaisir à tout dans ces pays. Donc, message des Arabes Moko, il faut tous Hollandais soyez prudents. Voilà. Ouais, merci pour ça, Kabossé. On a continué ça où les atabons, soyez prudents, ils ont marché au bêta, partout dans la barre, aux Olemboula, partout au Rocky, aux Olemboula. Il s'est banni à mon Tibazolan d'Abisso. C'est que nous allons en générique. Babi qui a chanté, mais comment ma case est générique, vous les années. Pour nous expliquer, la musique à Mayototé. De force dans des awana, force dans des détermination. Et puis, tous les gens qui sont là, bien, pour tous ces pays, ça battu. Et ça, c'est difficile pour tout jouer. Attends à 100%. Attends à 100%. Tout ça, c'est fort. Tout ça, rata au maximum. Tout va se payer la caca. Même mes recrochetés dans ma niveau, mon robot humain, tout ça, c'est battu. Que Moussala, tout ça, vraiment. Et ça bien, batoazo c'est planango, peso simba, ils là. Donc naboka c'est aimer le vrai Nzambe et pour na mosala to chaka, le moni marambo ekende bien. Ouais, merci. On a fait un remerciement dans la famille dans Dubaï, pourquoi pas Damoko mon business et sans oublier Fumuka di ma pote, mais t'as bossé. Bande kono bazole la ke yo ba yeba ko na cacher pena lo yembo banaka ko yemba rapé makasi grand chanteur bon chanteur mais bazo mono suta banzemu nous bazola nango trop te bamono ko komi trop générique yango place bena na yifu mona sula no mwa mingi ba bazo mona sunte ezaka ba voiture sa monter betaki ba chamu sula ndaki awa bazo mona subongo te. Alors trop ko bini sabatu trop ko bini ata ba bi musique na bisongo za suna fale te to bi ozo ki sabona nkoto ni. En tout cas eloko lobi eza vrai. Tant on a bandaki na barumba balbi na vanda trop na kit. Balbi na zo vanda trop na kit. Bazo comprendre l'identité na ngaité. Alors tant comme il focaliser na mambo etali ba seben et comme il sous que non voilà comme il trop seben. Bon, c'est du congolais, ils ont langage na biso ba congolais. Nazalanga partout. Mais dis-moi que na komi ko boulé mingi na komi ko boulé libanda. Parce que libanda ya mboka eloko onga na sala constant rumba na biso ekota nango. Mais surtout tel ba pays locaux là ba pays anglophone. O ba rumba pena ezala pena na choté. Donc yango moni nazo ki ba remarque et pas ya Suke Chile que j'ai salé en passant. Il y a na Lusaka na Zambie. Et ça que non, mais quand on tape na Bastille, il faut immortaliser kolanda lokola ba ya na bino lokola ba Wilo, ba Kanda Bongoman, ba Général de Fao, ba Kofi Olomide, ba Félix Oazé quoi. Parce que les lots ceux qui battent zotanga na ba Werason, atena obosa na jamais. Ceux qui bazotanga ma troupe en Afrique, c'est parce que pour na seben, qu'on néglige seben té. Donc on net score na maxi single oyo, na stade trop générique. Au moins que
place où on a un problème. Parce qu'on a un problème, on a parce que na beti on misato malo. Alors misato on a moko déjà n'engue ba apprécier rango. Si ko misato ezande. To sali mo de rumba donc 3 rumba. Toche yango monike mikolo yo pe idéologie ndule ya kin pardon ya Congo. Ceux qui ont pesa na barumba na kota foga na za focaliser pe na barumba. Ceux qui ont kota c'est ben na obuka na te. Na no sale fort ya ko recritaka ba bon animateur o baza na créativité ba instrumentiste oyo baza na ba ligne ya mélodie ya bien nazo recruter bango na groupe pour ceux qui ba œuvre ezali ba travail ezali to ratarate ya moni toza focaliser pe na angle wana pour na epsa grand prêtre wazegwa fo moto na epsa ngabité esa na passage mukeko toyo na via bagité zona no moi passage ya moni tozo ki na bango boy to ça la be fort de façon que non nous ceux qui bien et surtout soyez prudent na kena mon esprit ya moi libanda na kini tozaka na barumba tozaka titelo ko la para responsable sikoyo na kati ya Maxi Singelo naka na 3 titres moko ezana na rumba moko nazongisi so bato na image à voiture sans moteur titre nango para responsable donc te ba kozwa soin ya bana biso ba para responsable tozoti ba kozwa soin na bango pour nous quitter bakende ba koma na nzela te bakoma ba enfant abandonné te tout ça la be fort wana ba tout pays ezana mo ba problème ya social donc social mobulu mambebele beloza keno mosusu makambo pena ekende bien te yango moko o lelo zo mona keno même basi même bano to zobota à l'âge de 15 ans 14 ans déjà connaître mibala au mona mbala mo akomi libanda amotele mbala mo na banzela rumba wana ce que za na kati titre nango para responsable de to na banzembo lokola bongo vraiment va se retrouver mbalo ba été marambo lobby eza yango mezango te toza focaliser na tous les deux c'est ben toali jamais torata yango et puis na rumba pe jamais torata mais dis-moi tozo zongi sabango geno soki soko na soki soko yena makambo geno te bon ngane muna okena bango mikolo na boyi tokolala kaka tokobulele yo toya okanga yo kawana toya olembola yo. Merci beaucoup à Fiaka pour singa répondre par rapport à ma solo botunenga na tuna yena bike Adel Jogo sepeli Claudie Papemuza sepeli Belet Mbonga Chic Dama sepeli baguda nze bagu différent Adel Jogo sans oublier elenge zanga lipasa na palais kabose ligne ya ndule oyo beta kezala ya wenge to ya vene so général de Fao dans un double cachet fiesta fiesta ngana beta ka fiesta so tali journal de Fao za fiesta ora son za fiesta mais aza showman wera journal de Fao za fiesta aza showman abina danger parce que ngana na katikati wana naza fruit ya artiste wana on atangelio du côté chant du côté mélodie et du côté show donc style et tout ça là ce qu'il fort yako tombola caché na biso soka sebe na biso bande on a kabose et on zomona ba générique na biso tous les balisa identique le soko tel ba générique na biso banda biloko boma mbrusu zagala soyez prudent ezaka na caché moko de biso betablo ya hotelema tout le roi de la forêt pas boire qui bah ndona nuna ni muketo nga boire qui il faut boire qui si vous taka yo moko kabose ndenge plein zo beta taka yo moko mkololo ko lambi biloko no gwa biloko no yebiango ndenge plein zo beta ndenge papa bande ko mso boire qui ba fabrikas ba boire qui ba ipato ba boire qui les a uningana ouais moko na ba boire qui pe ngasko na lingana nde ba fera boy pona na kutana na ngote siko na kutana ngasko na lugabina ba jara makamba boy po kutana po omoni za na ba artiste était maintenant ba album sous ce na ba période ou ba type monsieur na ba période ya terrain vide au sali pe succès et logo ezate na terrain yo bimisi yo moko ka mutoza
on profiter pour ça le succès pour bâtir quel terrain au sakana siko biso nakuta na bajara makambo na bandi oyo kozala troisième fois parce que na Betaniao à l'époque vient biso sali soupu hein avec album ezanga kombo soupu biso to yana ntego lelisa siko kondoko kondoko alela na mboka kabose babilengi na pendo yaki nango barumba na bungisi yango mbala moko kasi ngo na lobati yango na lobati na luketu tellement que na wengo na ko bina très fort yango ba kitela ka sabona nu gena zala ka ti le tebite linyo na pendo zaki nango ba déclarer fort kabose mingi ni ndomyo ko bina barumba tozo ka suti ta rejoindre na concert na butu ba ndeko musu ba bika kabose ni ko bina biso trop to barumba to bina sute ba mourir bazo le lozongi la bango en tout cas ba mourir mamolo beza vrai vraiment bazala besité tozaka ka toujours na idéologie wana ya rumbe o changer té mais ngana za artiste moko ya défi na beta musique ya défi na ça la polémique loyale pas déloyale alors soki bana mai baninga bandeko nanga ba artiste bazo beta musique et que ils ont focalisé na makambo etali ba seben yango nde mutezo bouger bo biso to ki manalina na rumba bo siko tant comme na makambo geno ya ba seben et que biso so simbate au moins te pe chèque pa na biso to zanga pe catégorie pe ya population to zanga pe catégorie ya public ya Holanda biso ta et en Holanda siko côté on a parce que ba bini sabato alors siko focalisation to kena ba on a ba seben et puis na barumba oui na deuxième mois demi mais barumba ça bien barumba zali meloba nazo promouvoir en côté na osala ngo promotion en côté ndé na sala le bag faut le bag non pourquoi ozo ça la promotion ya barumba te ta promotion ba voilà il est arraché voilà na kazaka so fongote ko muninya voilà tu comprends que te ka bosa le baki c'est pardon ningo le baka c'est que muninya wazolo la ndogité mais azolo mamzo moi si na ibe mobali na akimi par rapport au fait que comprendre que tu as besoin d'expliquer biso bena barumba mais siko te komi ga ya kolembola mwana tuka na parler mwana ngazo me kolembola ele geli nanga moko ya kolembola na parler je fais kolembola wana siko ye lifanto zolembola nde 67 on a âge on a faux 67 67 parce qu'on a âge non bon on a âge avant la 67 bon âge non na dévorer ça ne na dévorer ça ne donc na tika mo bine panzani ya maboko mibale na olembola ça na maboko mibale sima na maboko mibale na olembola na âge na ngai mais âge a 67 angoyo voilà ouais merci na Pierre Ngombo elle Picasso toujours fidèle à l'émission na ngavo mais ça oublier ya Willy Musheni Code Mboka na bosani yote Dédé mo passe mot de passe depuis le chi pourquoi pas na mikili ba boss séjour na le chi na ministre Dédé mo passe na bosani yote encore fait na ngai Dubai ya solo Adamo ko business président ko ba mo lo ka mukia ba rumba sika et c'est pour ça bana belle tout bola d'émission oh pourquoi pas il y a juste pas de vidéo azolanda biso na kati ya mushinga ba ouais juste pas de vidéo na mushinga ba boki juste pas de local biso ba jeunesse ba problème te wana pena kolo mouvement esengela na boke bongo to boki o esa libanga ka bosa boki ngeleki ya bino ko bozo benga benga trop wana pena kolo orchestre ala na ka émission o 100% mais ça nyoko na sepona en tout cas juste pas de vidéo yoza awa osala trop pozo sala trop on a biso tikala umela maya bisolanga nde mvula etiki na motema bapota badeception courant ezalaka na danger bolingo na yebi bolingo eleki courant na danger kayumba ye na kati na biso courant ekei lelo eza mokola de lestage na quartier na biso courant bakati ye lelo eza mokola de lestage Bernard Kayumba ye papa na bene na donne maya biso na ngande mbula ye
etiki na motema bapota ba déception courant ezalaka na danger bolingo na yebi bolingo leki courant na danger Francine Ngembe. Voilà. Ouais, merci pour ça ce que va bilingue boyozo bon mon point. Ouais, kasamo to lo bageno na yabi que ezab na réclamation. Oza soit deuxième ou quatrième ou dixième. Bana Belgique bazo déclarer. Bana Belan. Ouais, na yabi que ba jomo dango baza retombo meka bossé. Zong sara bisope. C'est là ba voiture sans monter parce que identité il a une de wana. Oui, bah bien. Chanter la fiesta. Donc ouais, donc ligne la fiesta, biso dola la gawana. La fiesta monique ba ligne ya moto na banzela wana kaka. Donc vraiment en tout cas tout ça l'effort par tous les moyens goûter mais en tout cas Maxi Singles a privilégié Rumba, Seben et Beta parce que ton ba surtout na ngambo ba Seben tozana ya kolembola et sans oublier tozana bébé Sava toza bongo na chocolat bombo chocolat wana eza ko bomba makutu te mais wana déjà eza prêt pour na lobaki na lobby naza ko beta marteau ya mbaloyi o nazo beta eza marteau bazobina buka mbeto na moni coach ba animateur te ba capitaine ba animateur ba komé bon coach ba animateur na moni te biso sikoyo wana nga mona bengi coach ba animateur ba koma nga capitaine ouais biso ko tongana ba ngana bimisi nga coach na ngai na moni te ya kolembola coach wazo coacher bango wazo coacher migolo mbo bengela nga joni mbemba ya mbango ya kolembola ba bidde benga ya mbango aya kotoyo aya expliquer nanu parce que ouais bandiko bazongi ba voyage bandi ba concert ba libanda ba production no so biso peto utaki boya biso tuna te bango bandi sikoyo bango bandi sikoyo biso nde to banda pe to bandaki bandiko siko ba ko patama be rap manini ba ke déjà félicitations tout ça course hein biso ba course on à la dépôt to bunga rayon to bunga rayon tout ça mama batute ka bo secret na ozakani bando longa maison mero dindaka to zakaka tilo bana matadi bo na biloko makasi toni jamais nazo zéro parce que na mutu mona déterminé na ba faire nyoso tout omoni nyoso tout shenga yo salama nyoso secret na ozakani nyoso tout et au salama ba voyage kobeta na ba grande salle ba disque cartonaka mituka na mouvement pour petit batambola nango tout ekosalema mais na moment nango po sina coopérer déjà sina sola déjà na grand père Nzagomba aïbsanga te olega bango na gora village un jour donc nous surtout ekokokisama avec le temps biso to bousculer ba faire te bato ba bousculer ngo bonne chance na bango bonne chance car biso to na ligne na biso toujours envier wa envier tikinga akei menga la zakaka ko na za bakulu basisa na destinité biso ba mo ya bangonga ngonga oyo moni obita basola ba générique siko to longa tapa ba générique biso to koma danger rumba déjà kutu Seben rumba ba générique siko biso to koma dire ba décaler après ça va bébé ça décalé déjà la promettre ekanga déjà et bêta coup de niveau ce que tu as ce qu'on a antiquité tu vois ce que le bloc qui Congo le ba grand maître Magapé la vie event déjà c'est betiango event déjà na moni déjà l'album il y a 7 jours de la semaine on dirait betiango déjà félicitations na e ce que na mopanze ko ya na moni ya kolembula za wana en tout cas yo bengaki coach voilà solo na capitaine bakoma on capitaine ba animateur hôtel mana 424 cameraman na zwanga nano parce que oza 424 to pesa déjà mot d'ordre 2017 18 bataille colo hôtel mana 424 voilà merci ndio wana ngai sana ko modele na ba na mabia ko lembu kaniki pa ko le na ba na
Maman le rapporter dans ndako mais maman dit ça ya olembo. Allez maman balingi ya olembo. Et toi les amis. La fête balé pour bah c'est donc c'est un mot d'ailleurs donc les professionnels. Ça vous on m'a ndambo ça la bien c'est peut-être partie ngeme na Belgique. Alikamata siseto lingaka ya kolembula pasi mamulu reneso na lingaka aneresa moya pamba alitobo chomo chomo yegolambo yegolambo akiya makalambo yegolambo yewete mundu mekoesebe yegolambo yegolambo Yastami Bouchabou à Londres, maman t'es belé quoi. Ouais merci. Il va pour. Ouais merci. Ouais moi je suis là sur la face la monnaie qui t'intéresse à la maison de la dame avec la sonne et puis moi je fais non. Et bah moi on va pour la vie quand même on continue j'ai des signes parce que là on a vu partout dans le monde avec parce que maintenant moi Miracha vous n'êtes pas dans la base. Partout vraiment. Message aux avants, le mois d'août, ça maxime l'indication et puis na téléchargement des autres écrans. On a 4 téléchargements. Nous avons Adrien Moukia de l'Ecofia Mbongo. Et ça déjà na 4. Na téléchargement va te recevoir. Nous avons un bébé savant, on a soigné dedans. Et nous avons Bernard Kayumba. Il y a chant dans semaine, bonbon chocolat. La sortie sortie physique, ils en ont moins d'autres. On a des besoins sur Kambeto, Aniwalo. Donc il va placer des tissus pour rien à 4. On a poteau, on a mis en bâti. Maintenant, on a mis notre. Merci, on va conseil, on va remarquer. Mingi mingi zala confirmé. Mise à la raison pour remarquer faille moko et pas artiste na surtout en boka na peut se des conseils voilà c'est bon ça toi la lit moko le motorité le camboya ya banchira on est tous dans l'émission boy tout mon so ya nega wana kwa bomba critique fingo moto on so taleba le ba lingala donc alo ba rappeler lingala mazo finga pe mutuna linga bowelani ilodi donc la saluer batuna surtout wala na bito na pesi mote pa ya Rebecca Tuto Badiama na Londres na pesi ba mote pa Rita Zango la japonaise Chacho Dembe la mère de Léo salutation na yo et puis Pagi Monatele mabele mame na bosanité Chomo Tango qui casse paye et puis ceux qui oui, parce qu'il a confuta. Jomo dango qui casse paye. Alors, ce qui est parce qu'il a confuta. Dango, toutefois, ma qui lova roi d'esprit. Parce que vous allez pour l'esprit. Et na bosanité. Et dans Caliboy. Jessica Tilanda responsable. Et ben, je t'aime. Mère Farel. La salutation à eux. Et na bosanité. Mon ami perso. Il cotelle, il la coiffe. Hein? La salutation dans le bilé. Dans le bateau, mais mois d'août, Tokutana. Pauvre musique. Yo ebi.
solola pour bato bakomi na nzala manu luvaka Macron solola ti et puis na bosani te pire na ngai Claude Moussaï l'homme de grands événements soki ça événement ça la rappelle bien Claude Moussaï yoyebi Cyril Kina pour forme Simo Gimbango na bango hein Filas Mangoy Vero Mangoy mais président ko sanyo ndeko no moko Vero Ngombo el ka sona na biso Vero Ngombo mobali ya Likbano apese ba salutation bien que masta répondre à sauter solo na beta tamel libre il a problème ité voilà Vero Ngombo ya Mireille Likbano ya na Belgique mon ami de longue date Vero Ngombo motema Likbano bien que répondre à sauter vous répondre à des points na vite minimum mystère vraiment me belé ate lo ezate ngap na beta tamel libre parce que il faut répondre à parce que l'émission on a 100% la voilà ndango bina parce que yé a kolo masolo mukolo moto yé ne Vero Ngombo yé magi tatita kabose na Belgique na oloba tu moto de contrôle ayebi yango hein maître Florent Chitea na Belgique ayebi yango Francine Ngembe ayebi yango Vero Ngombo il faut ayebaka kiyaza motema Mireille Likbano voilà comment mère na no va lelo na ko na yo ya comment mère Vero Ngombo na yo ko na lelo ah moni teke no source zao ya plus katine yeyo Vero Ngombo motema ya Mireille Likbano me dit de sota binano lik zola kombo Likbano mais on a état et le mana sécurité balatima le club sont na message c'est pas donc va salaire de bâche pas de comment c'était pour la Likbano boîte juste pas de vidéo na mushingla ba yoka après vous faites biso pour la Likbano oh il y a des problèmes ya solo alors faut bo arrêter bien parce que oui banga le diagnostiquer va banga na début ya za kolo jalelo yo singa fo jalelo za la ravel yo bi alors na kembangu na souhaite matu idole Deborah Bofando ya vanda na souhaite parce que personne est donc René Makondele motema ya Henri Kanchila yebe na souhaite donc merci na notre temps pour la émission qui se connaît pour ça bosser on est bosser na ngana c'est le boulot la vie que ngai mo travail de moi na mo faire la mais sur notre tout monde bosser ngana mais le cap bosser na tout ne a pas question c'est ngana fale tout le solo liné ngo bino mo bo temps pour moi pour la émission on est bien bosser player trop vraiment pour la cap bosser dans la boulot c'est la vidéo on ngana mingi bino mo boza kinya mako je ne ka bosser bimi pour yamba été bozo sinanga na ba vidéo bino mo bo poster na Facebook ya générique c'est fait la vie à tout dans mon avis des plata à ce là qui m'a sauvé les gars qui étaient au magasin on a vu que bana monta tout au Congo de l'eau va faire ngeme toujours pour abonner la page toujours bien il y a Congo de l'eau na fona zawana na madame sans oublier mettre waza slip on va je pas na Belgique et puis sur mon mode pour moi et puis qui tourne en face on a la souke en fait à tout la tigala congodialogue.com congodialogue.com